Bandeko na ngai kati na nkolo napesi bino mbote na kombo na Yesu. Naza liboso na bino na ngonga oyo na ye pona ko témoigner grandeur Nzambe. Nalingaki nalakisa bino eloko nini Nzambe aza capable ya kosala bomo ya moto. Kombo na ngai Madame Gislaine Kaindo Clara. Naza mariée, mère de 3 enfants. Na balaka na kati ya mboka Beni na est de la République kuna nde nazali kofanda. Nikolo naza awa na Kinshasa na République démocratique du Congo. Esika kuna nazaki na mobile nanga tosambelaka na ministère ya chrétien et ya combat spirituel. Pe toza membre ya église Chapelle des Vainqueurs. Le ministère na biso ya combat spirituel ba organisaki conférence pour na 20 ans ya ministère na 2011. Mobile nanga ayebisinga madame en tout cas esengeli o participer na 20 ans. Esengeli okina conférence wana okomona ndenge makambo Nzambe asalaka, okomona bato basi ba vivra miracle ya Nzambe basi ba mona loboko ya Nzambe eko édifier biso eko sunga biso pe na vie spirituelle na biso. Mobile nanga bimisaki mbongo pour na billet na ngai. Délégation ezali constituée na ministère na biso ya Beni. Ngape na kota ki na délégation na bébé na ngai azalaki na 5 mois. Tozui Zela tokineki Goma, à partir de Goma, nous avons avion jusqu'à Kinshasa. Wana na kolobela bino kezaki nanga première fois nanga ikomata na avion, na sina voyager mais na zaki na mata na avion te. To voyager ki malamu malgré somo ezalaki to komi na Kinshasa très bien. Famille ya mobile nanga baza awa na Kinshasa bango nde bayambaki ngai. Ba lojenga epa belle-mère na ngai. Pour belle-mère nanga pe azali kosambela ministère combat spirituel. Balojenga kuna na ye pe a son âme po asi atika biso. Na fada ki pa na ye belle famille nanga ba yambaki nga malamu tofanda ki na bango bien. Conférence e bandaki bien. Tozo yaka chaque jour na belle-mère azo accompagner nga po na zai komema mwana. Tozo ya conférence na pourquoi tozongi ba belle-sœur nanga pe musu basambela ka ministère, ba beau-frère nanga pe musu basambela ka ministère tozo ya na bango ensemble na ministère. Conférence elle est qui très bien. Makambo nyoso ele kaki malamu. Na fandi na yebisi bino ke natikala komona foule ya ndenge wana te. Tango na yaki awa. Batu bazo adorer Nzambe, batu bazo kumisa. Na donc natikala komona yango te. Ba témoignage ya ndenge na ndenge oyo ba makambo Nzambe asalaka ngana yoka kiyango na conférence wana. Ba sali ya Nzambe bautaki ba mboka nyoso bayaki ko participer na nini na conférence wana. En tout cas édifier kinga makasi et fortifier kinga spirituellement et puis singa posa ya koluka Nzambe. C'est à ce moment-là que na décida ki na tikala. Ezalaki na nini na prière moko mama autaki ko fungola. Ezali prière des femmes pleureuses. Na kati ya prière wana eza ba lisanga ya ba mama bakutanaka. Pona ko sambela pona ba foyer na bango, pona ko lelela Nzambe, ko supplier Nzambe, ko landana na ba situation o bazo vivre na kati ya ba foyer na bango. Bande ko na ngai na décider ko tikala, nazo kindaka pleureuse ngai na belle-mère. Tozo yaka chaque jour kolelela Nzambe pour ba foyer na biso, kolelela Nzambe pour l'avenir ya foyer, avenir na biso, lolenge ni toko vivre Nzambe ayokela biso mawa. Bande ko na ngai. Na sale ki 5 mois. Pendant 5 mois wana mobile na ngai abengi ngai ayebisinga madame aussi oumeli est-ce que okoki kozonga. Nabandi ko s'apprêter pour na kozonga. Mukolo wana ezalaki le 8 juillet 2011. Mobile nanga abengi nga na tongo na sina bongisa ki makamnyoso na bongisi elamba na bongisi suki ba valise na sombi biloko ya koteka et tout ça nyoso ezalaki prêt. Avant na bima na yo ki téléphone sonné, mobile nanga abengi nga madame avant obima na ndako wana banda na nukosenga bolimbisi na mutu nyoso bozaki na wana. Parce que bino basi to yebaka te eloko nini olobaki eloko nini osalaki tamusu otutse ki batu mabaku kuna nga na ebité senga pardon avant obima. Bande ko na ngai abengi belle-mère na ngai zalaki wana
nasengi ebolimbisi nayebisi mama soki na maloba soki na comportement soki na ndenge onge ya kofanda ngai na tutisaki yo mabaku nasali yo mabe limbisa ngai mama en tout cas nasengi ebolimbisi nasengi bengi ba belle sœur na bengi ba beau frère na bengi ba cousin mobali na nga ba cousine nasengi bango nyonso pardon tozwi mutuka tokei na aéroport nakomaki aéroport retard moke nakuti avion déjà eza prêt pour la décoller mais moi portail moko nde ezalaki polele bayebisinga madame ndenge nini oza euro nazoya na bavalise bayebisinga moyen bavalise wana ekota eza te basi bakangi yo zwa kaka essentiel bavalise oyo eza na babilamba na yo na ya mwana okota na kati ya avion bandeko nanga nakotaki na kati ya avion wana ntango na mati na kati ya avion wana nake liboso namoni place ya kofanda te nazongi sima namoni place ya kofanda ezalaki te bato bazalaki plein na kati ya avion wana nabandi kotelema nazotala kote oyo nasala ndenge nini nazoyeba te mutu moko ayokelinga mawa papa moko atelemi abi madame ndenge yo oza na bebe ya kofanda esika na ngai awa ngai nakoluka place kuna na sima papa wana atikelaki nga place nafandi yakei nayebi te soki atelemaki kote nini esika nafandaki nayoki mungongo ezoyebisa ngai tubela masumu na yo sala repentance mungongo wana insiste na milobeli kati na nga oyo eza molimo na Nzambe na banda ko se repentir lolenge na ministère na biso ya chrétien combat spirituel repentance de base ya makambo nyonso oza na problème ya ndenge nini basenga biso na repentance nde eza prière oyo tiaka biso en relation avec Dieu yango nde esalaka tozala digne ya kosapproche liboso na Nzambe ntango nayokaki recommandation wana na nzela molimo santu na bandi kosala repentance na se sentaki naza brisé na se sentaki motema na ngai bukani na bandi ko se repentir mpona libota na nga na se repentir mpona bana na nga na se repentir mpona ngai moko na comportement na nga nazomitala nazosala introspection ya vie na nga nasali introspection ya situation depuis nakomaki Kinshasa qu'est-ce qui s'est passé makambo nini elekanaki nyonso nasali repentance nzela mobimba mokolo wana nakoka kolia te bayaki na baji baye na babiloko ya kolia mike naliaki te nakomaki na kati ya jeune ti tokomaki na Kisangani tangu tokomi na Kisangani nani ba annoncer atterrissage bayebisi biso dans 5 minutes tozo atterrir tangu bayebisi biso dans 5 minutes tozo atterrir ngai nazwi mwana na bayebisi biso to serrer ceinture nazwi na tali ceinture eza bien serré mwana azalaki liboso na nga atelemi wana nazwi ye natie na makolo na nga na bibisi libele na pesi mwana na bwaki misu na libanda na moni mvula ezalaki konoka mwa mike matanga mike na yebisi mama azalaki pembeni na nga bi mama na moni lokola mvula ezonoka ndenge nini to atterrir na se ya mvula mama wana yebisi ngai mama madame soki omoni pilote a annoncé atterrissage teke asi amoni piste amoni ke to atterrir bien bande ko na ngai na silisaki koloba te seconde na minute nayoki lokola nzete moko ebukani na gangi Jésus tango na gangaki Jésus na gangi makasi esilaki bongo avion epanzani avion eziki avion ekwei avion epeli moto bandeko na ngai nazalaki na kati ya avion wana ngai nazalaki na kati ya avion wana na bébé na ngai ya 10 mois soki bomoni ngai liboso na bino eza liseki te boyokaka na baavion balobaka ya aucun survivant to moto oyo abimi na kati ya avion ta mosusu azali na makolo te akokaki soki kotambola te bandeko na ngai oyo Nzambe abikisi nga na crash wana naza ta na cicatrice moko te oyo nakolobaki awa nde nazokaki to awa nde nabukanaki eza te pona koyebisa bino ki Nzambe azali likolo na nyonso eloko eleki eza te eloko soki Nzambe akoki kobikisa nga na kati ya crash wana esika secouriste aza te esika police ya roulage aza te avion ekwe donc mutu ako sauver yango mutu aza te donc eza kaka yo na Nzambe na yo bandeko na ngai abimisi ngai kuna
boye baki nzambe azali ozali athée olobi nzambe les dieux n'existent pas ata nzambe moko existaka te ozo vivre bongo ndeko nanga nazo yebisa ke nzambe azali Jésus Christ nazali te yende nzambe azali à partir ya mokolo lelo ndimela ye ozali mutu oyo andimela nzambe te donc bon nzambe azame yo ndimela na luyete ndeko na ngai na kosenga na yo ndimela nzambe ndimela Yesu oza chrétien aussi o décourager na yo olobaka nzambe azate nzambe existaka bon nzambe asalaka na ete aussi osambela to oza décourager na ba comportement basali ya nzambe oza décourager na ma situation ya vie oza décourager na ba voisin to na makambo ozo komela yo kilikili ndeko na ngai na kosenga na yo ndeko na ngai esika ozali nzongela Yesu repentir ou se repentir bon moyo tozobika ezaka na ngonga muke kaka nde toza nango na mokili oyo soki nzambe apermetaki toleka na kati ya mokili oyo toza ba pèlerin toza ba lekinzela toza awa comme les voyageurs toza awa toyebi te mokolo na biso ta mosu ekoki ozala lobi nde mokolo na yo kokende okobima na ntako osi oplanifier journée olobi na kokende église na komi na place tel na sali boy ndeko na ngai nzambe nde batelaka nzambe nde akoki kosala plan ya vie na yo oyo kosala tika yango na maboko na nzambe tika yango Yesu yende azwa ngo au contrôle parce que oyebite mukolo wana nga na yebaka te j'étais très bien vêtu babongisi nga suki bien na sebaki ye malamu na bimi na ba valise na ngai biloko na ngai koteka babilama na ngai sika la sombaki na yebaki te tiketo kokwea batu bazaki na kati ya avion ba patron batu ba mbongo ba prêtre bazaki na kati ya avion wana homme d'affaires ba famille muso bazo ki ba vacances bazo ki ba congé bazaki na kati ya avion wana mutu moko te ayeba ki te ke avion wana ekokwe mutu moko te ayeba ki ke avion wana ekozika 1h45 minutes de vol to komi mais avion eziki bandeko na ngai pour koyebisa bino ke bo se préparer bozala toujours prêt bo vivre na kati ya vie ya repentance ko banga nzambe oza na kati ya masunde ko nanga zongela nzambe tika masumu tika ekobo tika moibi tika lokuta tika kotonga tika kokota makambo ya batu ko murmurer ko finga batu ko juger batu ndeko na ngai tika zongela nzambe tala bomo inayo après ta mort ira où okoki koloba nazana nu jeune ndenge naza jeune nazana na ta ebele ndeko na ngai ezana batu bakufaka na 15 mususu 20 ans, mususu 25 ans. Donc yo yebi mukolo na yo te zalaka toujours prêt, préparer à venir na yo spirituel et si kanini okokende après kufa na yo Yesu pia koki kozonga lelo. Merci makasi na pesi bino merci mingi kolanda ngai na ngonga oyo na kosenga na bino bo s'abonner na chaîne na ngai massivement bo s'abonner belé et permettre que prochaine vidéo nga na kotinda ya suite ya témoignage oyo